Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Zoba zoboyo tokipaka Yesu sute. Ale zoba zoboyo tokipaka Yesu sute. Yea kuma fudi roi. Rien d'un serviteur de Dieu. Yea kuma comédien. Matolope payo apengusi déjà bato ibili. Na be mission na ye. Zoba zoboyo tokipaka Yesu sute. Azoba zoboyo tokipaka Yesu sute. Yea kuma fudi roi. Rien de serviteur de Dieu. Yea kuma comédien. Matolope payo apengusi déjà bato ibili. Na ba émission na ye. Yesu akozonga ejour ndeko. Yesu akozonga ejour ndeko. Mokolo peto ebite aye. Ngonga peto ebite aye. Satatindi batona ye po ba distraire yo. Elle sortait 10 milliers de aye. Disciplinez vos oreilles aye. Yesu akozonga ejour ndeko. Yesu akuya ejour ndeko. Mokolo peto ebite aye. Ngonga peto yebite aye. Satatindi batona ye po ba distraire yo. Elle sortait 10 milliers de aye. Disciplinez vos oreilles aye. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe batu Yesu akufela bande ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense. C'est ma nouvelle tête face à Sika. Quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé, tikatato seka pour passer le kiming na motema. Yakumona mokile komo koma na suka. Bien-aimé dans le Seigneur, mabe ekomi malamu, malamu ekomi mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, neribelo le sous tata oyo. Bien-aimé to kipa sous tata oyo te po to comprena ki azarani abisote. To comprena déjà que bien-aimé Oseka miso molimo po mona maseke na mutuna ye. Il est du diable, fils du diable, rien d'un serviteur de Dieu, rien d'un enfant de Dieu. Bien-aimé na ba sortie médiatique na ye, makambo lobaka, bien-aimé mutu apengusi bato ebele. Bato ebele bakomi komona bonzambe ndenge ya zala nango. Donc to sala biso n'importe quoi, to yoka n'importe quoi, to kene n'importe quoi, to vivre n'importe comment. Donc bien-aimé aza vraiment na mandat, aza na mission diabolique. Yako détruire ba nzambe. Na ba pauvre musicien wana parmi bango pe nzambe baza, mais il est là azana pona ko mema bango sous na ténèbres, ba kufaka na kata ténèbres, na bato balandaka ba missiona, balanda pe bango ka bon na ténèbres, bien-aimé ba me bato Yesu akufela, ba na nzamba solo, ba ko kabona na bato. Bien-aimé fato continuer koloba, tout un autre vidéo moko boye ya son, yango tolobi les ridicules ne tuent pas. Bien-aimé, les ridicules ne tuent pas. Il est vraiment ridicule, ce monsieur. Quand on regarde ce monsieur, bien-aimé, il fait pitié. Il fait pitié, ce monsieur. Il fait pitié. Bien-aimé, Asara Passi, na mawa. Bien-aimé, na mawa. Donc, les ridicules ne tuent pas. Bien aimé, ceux ridicules les boumaranda ça koufa kikala. Mais le quoi ne tue pas, donc ça veut dire que donc de sonité, de marambole kazo kanepe sonité, voilà. Donc il est faux, il est dans le faux, voilà. Donc il pour naïsa normal, pour ça na mission ko bungi sabana ba bien ko bungi sabatunzela bana nzambete. Non pour moi nzambe un véritable enfant de Dieu, moutoua ça rempli du Saint-Esprit. Aïbi que moutoua ça n'est faux serviteur de Dieu. Mais bien mais tout le temps normal vidéo tout le monde non makambo tu ko loba. Et pesi passe pesi mawa tolanda au nom de Jésus-Christ. Isani
Bloqué la vie déjà. Il a fallu. On a un TikTok. Aussi, ne peut challenge. Oui, challenge. Challenge, on va gagner. On peut mettre un coach à Petit Fallé. Oui. Petit Fallé. Bon, moi, je vais les autres bénéma Mikolo. Nathalie, il y a un an. Côte à Petit Fallé. Côte à oui. Faut la mise sur ma papa, s'il vous plaît. Ah, chanter. Mais et bien Mikolo c'est un succès fort boy. Nino bloqué. Faut la mise. Mon cœur c'est toi. Mon ami comment conseil c'est toi. Bloqué, bébé n'a pas bloqué, Benny les ébole. Et tu vas voir pas ton début les gens qui se gobo. Regarde ma Benny les bloqué, Benny les ébole, bloqué, Benny les bloqué. Y'a la baille. Et tu vas voir pas ton début les gens bloqué. Zoba zoboyo tokipaka Yesu sute. Zoba zoboyo tokipaka Yesu sute. Yea koma foudi roi. Rien de serviteur de Dieu. Yea koma comédien. Matolope et payo. Apengusi déjà bato ebele. Na ba émission na ye. Yesu akozonga ejundeko. Yahweh akoya ejundeko. Mokolo peto yebite. Ngonga peto yebite. Sortez du milieu de disciplinez vos oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, na monito bondela, monito passo la makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci. Merci de nous ôter misabiso. Na but moko kaka, ba na obaza la sauver. Oba kangami na maboka ba faux serviteur de Dieu. Oba kangami na maboka ba na satana. Ils sont là pour détruire le troupeau du Seigneur. Ils sont là pour dominer, papa, na vie ya bana na yo. Yango zo tinda biso, papa. Et pas ya bana no obaza na ignorance, papa. Oh papa peut te ba fungula matoi, ba fungula misu, ba ekaye koya, ndenge koya ki Paul papa, ba ekaye koya, ba comprendre papa liberté bazana en Christ, pe ba kabana bato ya lukuta yo nzam. Papa na tike mission na maboko na yo, kangola bano ya yo nzam, fungola bango matoi ya molimo nzam, ba bikse milimo na bango, soki liwe kuti bango nzambe, ba kene li filoté. Papa mission oyo, et ça misana on a bomo ya bana na yo, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien-aimé, vous en adressez à bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de reva, uniquement pour na bateau yeso koufela. Soki yeso koufela yote, Olanda tatou. Bien-aimé, Olanda batipo yo. Ba faux serviteur de Dieu, ba koulia yo ba mbongo, okoma esclave ne l'église de bango bâtiment, bien aimé bate bele baza esclave, veillé, nini, komba l'église, pia mbongo aboy, kosenga mbongo be kosenga, ofra, kitunga oyo ya ba $50, kitunga oyo ya ba $100, kitunga kuna ya ba francs congolais, kitunga, bien aimé. Oh, où est la parole de Dieu? Parole de Dieu, Vandi Wap na makamboyo, bazoko sayo. Ah, bien aimé, vous en a bala ba Yesu. Bien aimé, vous en adresse bien. Vous en voisin ba Paul, voisin ba Marie de Magdala. Quelle grâce! Voisin ba Paul, voisin ba Esther. Alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur, simplement c'est quoi? C'est le Père.
il a envoyé ton frère pour être fungola yo. Bien-aimé, kabwana na ba faux serviteur de Dieu. Kabwana au soi-disant prophète. Orobini ni pour nangai. Orobini pour na vie nangai. Ozana besoin na bangote. Ozana besoin de ya Yesu. Bien-aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, l'ancienne alliance, nzamba atambola ki na groupe de gens. Na peuple. Bien-aimé, la nouvelle alliance. Alobi, le salut est individuel. Alléluia. Oh, bien-aimé, la nouvelle alliance. Nzamba zo tambolande na mutu. Nzamba zo tambolande na yo. Bien-aimé, albi kabwana na vie à péché. Oh, bien-aimé, kabwana vie à péché. Pour akangama na yo. Pour tambola na yo. Le lobanzambe lobi. L'ange de l'éternel. Comme tout autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache du danger. Vous en avez besoin bateau yoté. Albi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ils chasseront les démons. Bien-aimé, oko chasser ba démon na kombo ya Yesu. Bien-aimé, vous en avez besoin bateau yoté. Okinaka chaque jour na ba dimanche kino ko sala kanini. Ba okoma moumbu na bango. Eza na basi msuku kuto ba respectaka mibali na bango te. Bien-aimé, ba respectaka nde ba faux batu oyo. Basi abongo keneli felo. Bali femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Mais eza na basi ebele. Oh, pasteur ko luba yango ndi ya kosa. Motu na nzambe a osolo la. So eza kana yo ko silikate soit délivrance. Au boko respecter mobali na ndako. Tata pasteur nda akomi mobali na yo, akomi papa na yo, disait mobile bango ba papa. Voilà, akomi ko kosa yo, azu domination na vie na yo, ko lia yo ba mbongo, ko bimana yo, ko bamsi ba bimana ana bana na bino bazo bimana bango. Bien-aimé. Yesu alobaki bogoyi ba bango na misala na bango. Bozo motek misala bango ze nzambe te. Boto no tata oyo. Boto lolenge ya tata oyo. Boto la signe ya sali na maboko wana. Ba signe les ba signe diabolique. Ya ba signe moko ya ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Bofungo la misu bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé mutu o denilesi azome mabatu bien-aimé ba yokana bango ba musique ya mokili. Babina kana bango ba musique ya mokili ça nango normal. Donc moni mission na ye. Nzoka nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Yoko le mutu kotanga na nowa bien-aimé. Yoko le mutu kotanga wa bien-aimé na kei na Éphésiens. Yoko le mutu kotanga na Éphésiens. Yolo no kotanga na Éphésiens awa bien-aimé dans le Seigneur. Éphésiens Yolo no kotanga wa Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens chapitre 3. Voilà, Éphésiens chapitre 5, pardon, verset 19. Bien-aimé, je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malamu. Bien-aimé, pour soit délivrance na yo. Bien-aimé, no quitte bien-aimé. Oh, comme on nzambete. Bato bazana pona ko distraire bino. Yango na lobaka mboka na biso Congo. Et ça tellement corrompu. Bato beba tika bango. Bala do comme na muto mtu na kop na ye. Ça la kop no zwa lipa na yo. Donc c'est ça muto na kop na ye article 15. Débrouillez-vous. Voilà. Donc niti bango babi kaza abet article 15 na ye, faux serviteur de Dieu, baza ebele batondi kuna mona bango bakana kuna ba politiciens, bazana ba musiciens. Ils sont ensemble. Les bato ba comprendre na bango ke peuple ayuma. Donc kota ka esprit lia bango mbongo yeko nazolia endormir bango po te biso ba politicien to yiba na biso ba mbongo to bando pesa bino mike ba mise bo yemba yimba banzembu al ba publicité ba musique en plein jour. Voilà, donc ba jeunesse ba la détruit. Voilà, al ba pasteur bo lali se bango ba pongia ba bébé na matia lokuta bo tia bango ba veiller. Voilà, ba politicien ba zo ba mbongo ba zo pesa bango. Voilà, peuple a perdu. Lobby à Congo to yibite ceux qui ça ba démon ce pe banane ce pe bana popi pour batu normal bien aimé tala baka na bana luyenge ba choko miziki masanga et kobo. C'est ça, donc les politiques africaines ko détruit jeunesse botel la même année ba voir nding ba komi botel ba Cameroun nding ba komi. Et ça passe bien na kotanga verset moko. Bien aimé dans le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5, on a verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé Yoka. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Oyo qui bien aimé dans le Seigneur. Le bantam bien aimé le bantam le binin.
Bien-aimé, to yimbela ka nzambe. Bien-aimé, ba psaume, bien-aimé, ba cantique, ba louange, bien-aimé, to yimbela nzambe, to kumisa nzambe. Bien-aimé, laissez la musique du monde aux gens du monde. Laissez la musique du monde, bien-aimé, aux gens de ce monde. Bien-aimé, c'est leur musique à eux. Bien-aimé, Satan ba boakaye, bien-aimé, ayana musique wana, ko inspiré batu, bien-aimé, musique wana marabat na débauche. Musique wana marabat na impudicité. Banzembu wana, bien-aimé, eko memoka na ekobo. Tel boutela kandenge mutuala aoka musique a mokili mingi. Mutuala tambola na ba musicien. Mutuala lingara ba musicien. Boutela look na ebo mona ke oyaza libanda nzambe. Voilà, yango monike ba batoyo, azana look na bango. Yango zo lakisake ayoka ka bango, azalaka na bango. Botela ba batu bino bobenga ba pasteur, botela ba Moïse Mbie, botela ba Mike Kalambai, botela batu wana nyonso, baza batoyo bazalaka na ba misien, ba yoka ka banzem na bango, baza ba camarade na bango, baza koto ba homosexuel, ba bimaka ensemble na bango. Voilà, oh, pembe na pembe. Bomoni Joël Tatou, bomoni vie de mariage na ye, azobina badansa mokili. Voilà, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Bomona ki Peniel a publié la vidéo mo ya Mike Kalamba azobina dans sa fali. C'est terrible, c'est quoi ba fali wana ba héritier wana ba tuana ba ko bongo mamote mandenge nini parce que bino soi-disant ba serviteur de Dieu bozana se ya makolo na bango. C'est terrible. Bozana pona ko kumisaka bango, ko tambola na bango, biso tuzaka na musique wana. Bien aimé, ba proposa biso ba kisi, ba proposa biso ba kisi bien aimé na musique wana. Yango to tika yango. Ba proposa biso ba musique to boma batu to melaka makila ya batu obimina mwasi akata bimina yo me abimine na démon o sele incantation démon na nzoto na ba proposa biso ba biloko wana mais lokolo toza nzambe a permettre kite to sala ba biloko wana so bato yo obino bolanda wana basalaka yango so bato ba deni lesi bazo sana bango c'est qu'ils sont ensemble bien aimé dans le Seigneur, ils sont ensemble to kotanga sous verset moko yo to kotanga bien aimé dans le Seigneur. Oh, et puis c'est passé. Jérémie chapitre 23, verset 21, Isawapi. Voilà. Bien aimé, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. Voilà. Dieu n'a pas envoyé ces gens-là. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jérémie chapitre 23, verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. Donc, nzamba tindi bango te, bien aimé. Eza bato satan ya tindi bango. La mission moko ya ko distraire bino. Boza na distraction, bien aimé. Botel la mission mouto a so multiplier. Bato ba chaîne wana, je vous dis la vérité. Ba pesa bango moyena quelque chose pour ba lekane mission. Bato wana tu bomona ba lekane mission na kini wana bele ba pesa bango quelque chose. Neti wana chaîne na yo, OK, ko pesa moi 10, moi 100, allez, à celle mission na yo. Voilà. Donc, baza ya mwango ya nzambete, bien aimé dans le Seigneur, baza na mission ya ko détruire. Comme ma message à ma bé, batu bazala na ekobo, liloba nzambe zoloba na 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, bien aimé. Batu yo musique waneza nzambete. Batu bazo memabino na loyenge, bazo memabino na kata distraction, bien aimé. Oh, bien aimé, on sort sur le terrain, mission mingi. Bien aimé, oko refléter bango. Oko refléter bango. Oko koma loko la bango. Bien aimé, tel kaka tel ba Facebook. On dirait que nous sommes des musiciens. Talaka ba serre. On dirait que tout ba chanteuse, tout ba danseuse. Talaka. Talaka bien aimé dans le Seigneur. Pour nini ba talaka musique ya mokili. Ba talaka ba américaine wana. Ba koma lokola ba Beyoncé. Ba koma lokola ba Rihanna. Ba koma lokola ba danseuse. Ba koma donc c'est ça parce que c'est loko yuzu tala. Ya ngonde influenceur yo. Ya ngonde le banza beso ba to discipliner misu na biso. Discipliner matoi na yo. Discipliner monoko na yo bien aimé. Discipliner esprit na yo ba pensée na yo. Bien aimé. Discipliner bo moto na yo. Bien aimé. Refléter
la gloire de Dieu. Bien aimé, ce côté la kabato n'ensemble quoi biso, o refléter biso. Mais ce côté la kabato ana o refléter bango. Yango Paul la lobaki, imitez-moi comme j'ai imité Christ. Bien aimé, bato bana mission ya komema bino na kufa. Bien aimé, Yesu lobaki, le salut est individuel. Abi kota na chambre na yo. Bien aimé, belela nzambe nzamba ko yoka yo. Nzamba sengine yo ba prière ba au 5 heures de temps, 3 heures de temps. Autant na montre boui. Ce qui est ramwe koki, osano spiritualité, osano na relation na nzambete, osa charnel, ya nzamba moya yoka ba prière na bino, ezana ngote. Voilà. Et paille, ozoyoka tata oyo, et paille, oyoka rondo ba misia mokili, ba paille, comme ko refléter bango, kaka yomo kaka sozi ba problème comme moi na nzambe. Alors nzamba ko sala ndenge nini kata bo moina yo ndeko na ngai. Bien aimé. Nzamba ko sala ndenge nini kabona na bato yo bien aimé, ils ne sont pas de Dieu. Yoka verset to tanga bien aimé. Yoka verset na tanga wa. Bien aimé dans le Seigneur, na Psaume chapitre 117 verset 1 et je lis au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Voilà. Bien-aimé, babi kumisa nzambe, yembela nzambe. Oh, bien-aimé, nzaba lingaba kumisa ye. Yango satan, bien-aimé, bazo bundisa yo. Oyo kape, batuna ye. O batango zo babanzema mokili. Bien-aimé, esika gloire anza. Attends, moi la bamisa mokili wana. Afa bazo sambela. Dieu n'est pas là. Parce que sa musique na yete. Esika loku mona ezate. Ako sala nini le place wana bazoko sabino omona boba misa mokili bakene église moko bo ba pasteur ba bengsa bango pona impact batia bango peka bien ils sont du monde bien aimé ba ba ndoke na église ba bongo le motema jour nini bien aimé oh ya nzambe un jour ba bongo la motema bien aimé et puis ba kutatu la makambo no loba bien aimé kabona na batuyo denilesi oyo aza ya nzambete denilesi oyo aza mwana na satana denilesi oyo aza na mission ya kubungisa nano ba mission wana baye banzambe batika na mokili et puis kubungisa bino na ba mission bazo multiplier bien aimé kulata lokola ba païen na ba choko bien aimé esali pasi bien aimé po ba bungisa bino bobunga elbokine felo bien aimé epesi pasi combien si ba kufi na ba kuruna nosu ye kombe si ba kufi bando landa ba denilesi ezo ba kufi wana ba kepa nzambe est-ce que ba kepa nzambe bien aimé bofungwama bien aimé dans le Seigneur bofungwama bien aimé bofungwama la musique est réservée au Seigneur bien aimé yembela kanzambe kumisa kanzambe yokaka musique ya nzambe bien aimé tant ozoka musique ya nzambe ozo nzamba lingaka ba kumisa ye bien aimé gloire na ezo kita même na voiture yemba nzema nzambe même na kata bis yembaka même ozo tambola yembaka gloire na ezo kita na bomoi na yo bien aimé tant ozo ba musique oyo bien aimé ezo memo pe na présence ya Satan ezo memo na présence ya ba musicien wana ya ominga basaka même pré ba bundela ba musicien wana po ba yokaka bango bazalaka na bango bien aimé Bolamuka, le monde va mal. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais bana satana bana mission ko kanga bat comme na satana. Et puis ba fanatique mingi majorité ba mission ya ba mission wana bazana bango bana satana. Pourquoi? Parce que na kacha ba concert, parce que ba ko yiba ba mariage na bino, ko yiba ba bote na bino, ko yiba bozui na bino, ko yiba bino spirituellement. Na kacha ba mariage, na kacha ba ya ba concert wana. Yango ba na besoin ba concert, ba na besoin luyingi, voilà. Mais mouto za rempli du Saint-Esprit. Oke no sala nini kunande kunangai. Oke no sala nini. Poko zo kabitumba yo moko Satan zave yako bundisanga. Satan oza wapi. Voilà. Oke na milie na bango sozo kende na Yesu. Bele mukolo Yesu ako chamise moko bwena pena nzela na yo ote ya ye nzema mtayibi. Onga na keku na pona ke ote ya bango. Mais non, bien aimé. Non, nzema mtakuti saka. Aza maître ya tempé à circonstance. O bazaya ye, nika biso to zepeka kuna, ye moka bi jour ko bimisa bango. Bien aimé dans le Seigneur, bofungwama. Na kotanga verset musa suka yoko to kotanga wa 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs.
déguisé en apôtre de Christ. Bible est claire, le Nzambe est clair. Mingi bozo mona wana. Toza na vidéo moko to hotel no kalate ya mususu wana soki Soni Kafuta, un impidique mususu un faux serviteur de Dieu. Azo beta ba masolo ke majukta ba pasteur wana bazala wana bazaba ya Nzambe te, ba ba kabal juive, ba ba kisi, ye moko na bango aki ko se confier pa na ye. C'est terrible. Ye mo pe sous muta sorcellerie po ba ser ba benga biso mabe sala bango, beleme makambo sala bango. Voilà. Ben yo kanon makambo zo bima alors bino kaka ba pasteur, ba prophète, olobi ni pona ngai, olobi ni pona vi na ngai, kumo ngo ba makamba kamandi na Yesu ndeko na ngai. Tambola na Yesu ndeko na ngai. Lungo nzaba zo pekisa bato ba mona ba charlatan. Nzaba zo pekisa. Bien aimé. Oh, bien na subonde la pona yo. Papa na tiki ndeko na maboko na yo. Papa sale grâce à koyeba yo. Oh, papa bonzambe za nango facile. Mais bato ba commission ngo difficile. Ko kanga bango ba jeune. Ko kanga bango na l'église na bango. Ko nyoko la ba vie na bango. Ko kanga ko sala bango makambo ko yo oyebi no atate papa. Sala bana oya yo grâce papa. Fungola bango matoyi. Fungola bango misu. Ba comprendre papa. Po ba kanga mi baza sous domination ya bato papa, bana kati ya prison spirituelle papa, libérer bango Nzambe, libérer bango à travers malobo na zoloba, et côté na mitema na bango Nzambe, babi makati na bato yo, na tiki mission papa na tiki bano na maboko na yo, bate la bango papa, bate la bango loboko ne simba bango Nzambe, na kombo na Yesu Kristo, amen. Bien-aimé, kabwana na bato yo, baza ya Nzambe te, bazo nyokola bino, bokoma ba domestique na bango, voilà. Bokoma ba prisonnier na bango, na kati ya prison ya l'église wana, boza na kati ya prison. Na taki témoignage ya ser moko zo ba makama mona ki na kati na l'église. Eza lo beli fokende. Eza la mbongo fu pesa. Ah, ndeko na ngai, Nzambe ninyo yo, le salut est individuel. Mokolo ko kufa, Nzamba ko sambisa nde yo moko. Ako sambisa yo na bango te. Mais le salut est individuel. Yebande ko tambola na sa mokilo yo. Satana ko banga yo. Soko oza mwana Nzambe. Okabona via péché. Bako lunga yo te. Tabwana na batu ba kosa yo. Ndeko na ngai. Totanelo mwana wa deni lesito yo kana mwana nzembo yo. Na kombo na Yesu Kristo. Let's go. Alors charlatan, mon charlatan. Zambano baki tukoye babango na bisala na bango. Zambano baki tukoye babango na bilengo na bango. Pasteur Mbumba achaka chongwa tela sika mpungu. Pasteur Mbumba amela kajamba mime pula mpungu. Pasteur Mbumba achaka zazu achaka yombo mpungu. Alors charlatan, mon charlatan. Dala charlatan, mon charlatan. Let's go. Dala charlatan, mon charlatan. Zambano baki tukoye babango na bisala na bango. Zambano baki tukoye babango na bilengo na bango. Pasteur Mbumba achaka chongwa tela sika mpungu. Pasteur Mbumba amela kajamba mime pula mpungu. Pasteur Mbumba achaka zazu achaka yombo mpungu. Dala charlatan, mon charlatan. Dala charlatan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce! Ba Congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Ozasi. Soko ozali Congolais ya solo okokiko zanga mokolo moko te e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango faut kotalaka. Tina yango ngai pe na yebaka makambo makoleka kuna nabosana te otalaka pe kaka Congo dialogue tembete ya soki ata nazali Congolais so ata bamindele ki bakoki kotala Congo dialogue.